Maman boye bisape jibe toyo kasonité pour noloba parce que ça avait fallu pour pas faire etonier to telemela bango toyo ka personité à koloba ke jiba stopper parce que ba biloko e komi clair te liwe zolanda e kaka nyonso maman toloba ka innocent nyonso toloba ka jibe ba condoléances franchement maman tolobela jibe pourquoi toyo ka esoni to banga e On n'y peut rien de ce côté-là. Ça va sur le coup, mais ça passe. Merci beaucoup. Merci, maman. Tozo banga jibe mpianango pe trop, pardon. La famille toyoka mama ya Océane à cœur ouvert, boyoka voice nae, na bateau bokoti sikoyo. To like vidéo la famille pour te protéger vidéo. Nati la bino la maman de Océane, boyoka ninga zolela, na micro teme, na téléphone. Ah, nzambe. Bino pe likamba grâce mbizo to lembi en pardon. Au fond la carte téléphone boy grâce mbizi. To lembi déjà. To lembi sujet autozui non sujet jibe mpia na zolia bana, azolia ba travailleur azolia bana. To tika non grâce mbizo waki kuna. Toyoka voice ya mama ya muto enregistra qui est eza Marlène Kasanga na zu voice. Toyoka voice na bino nyonso. Elongo bozela boyoka. Voilà, yango yo. Allô, bonjour. Ça, c'est la maman biologique de Océane Piana. Maman Nicole Solondonga, Soki Londonga, Bino Botuboye Bia, Vibra Pena Paris, Lelo Oyo Ayamba Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur. Donc, yé yo ba Solana Marlène Kassanga na téléphone. Allô, bonjour. S'il vous plaît, Naza petite sœur à quartier Nangiri, Nicole. Je viens d'apprendre une nouvelle là, j'arrive. Bonsoir, bonjour. Dans votre so ya ko occasion ya kolanda émission na mkola lelo ngande ko la bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or na yekaka pona ko solola ko pesa merci na batunyo surtout bo pesa biso confiance ou kene na auberge na biso o ezala matungi na Iribu à 37. Mama Bijou alobi merci na bino parce que à cause ya ba témoignage na bino nde musa na biso zo kende kitoko. Merci na yo ndeko oyo partager ba vidéo danga. Merci na yo ndeko oyo pesa ba numéro ya téléphone pour na batu ba benga biso pour na auberge na biso oyo ezala matongi na Iribu à 37. Mama Bijou alobi musa na biso zo kende. Super. Merci. Bonjour la famille. Mama Bijou na ye ko présenter bino appartement na biso oyo ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Toza na chambre, salon, cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement la biso oyo eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou alobi benga ye osala réservation ya appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na oza chambre dango yango yo omoni ba regard wala tosali okoki koyala biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc li nango eza nango li ya 2 personnes eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur chambre na biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yangwana, place à kobose yango yo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke desko koluka. Cuisine nango. Vraiment eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya Mama Bijou ya bato mopesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1. Mama Bijou alobi bokozala jamais de si total asko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques.
cuisine na biso eza monene makasi botali eza na espace cuisine na biso yango oyo okoki mpe kotia bakiti awa ovandi ozolamba okozala jamais dessus omoni cuisine na biso yango oyo eza wana po na bino